ta la famille, ta balobi matière ekoti. Ta vraiment matière ekoti lisusu ya dudu supu. Ebele ya batuto ebi dudu supu azalaka comédien na biso, comédien surtout ya mboka na biso. Ngana lobaka toujours ba comédien ya mboka na biso baza batu moko oyo normalement ezalaka toujours malamu mingi to ya kotombola bango. Toya penza kotia bango penza liboso kande tomonaka ba pays mosusu na ba pays mosusu tomonaka ba tombolaka penza ba comédien na bango ba tombolaka penza musala ya ba comédien na bango. C'est de la même façon avec nous les Congolais. Toya kape kotombola ba comédien na biso bandeko nanga na système moko ya bien. Sikoyo kandenge ebele ya batu na kamama Étoiline Ines TV. Soki comédien na biso azo sala makambo moko ya mabe et surtout pona bino basali ya nzambe pona bino boyebi makambo ya nzambe kande tolobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe bato ya bongo il faut kaka toya kotombola bango toya kotombola bango te. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino dudu supu. Naye penza na sangomoko yamawa. Naye na sangwa mawa la famille, naye penza na sangwa bien te concernant dudu supu, sango oyo penza na memeli bino eza sango moko ya mawa, eza sango moko ezo sala pasi na motema. Na minute oyo dudu supu aza bien te. Aza bien te. Dans quel sens? Eza nini azobela libala izo continue ka kokufa to balongoli na ba groupe nyonso jwaka théâtre to eza ndenge nini. Avant na kota na mwa mozindo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango penza na eko sensibiliser batu nyonso ya sika ba o nyonso bakota sika na Étoiline Ines TV. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somo, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. La famille kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso. Zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoiline. Vanda na yo na système a bien, zwa penza mwa mai na yo, mwa sucré na yo, mwa popcorn, biscuit, mwa nini, ozo liaka ozo melaka kote mosusu, ozo landaka biso na système moko ya bien. Ba dédicace nanga na ye moko Linda Bukulu ya ba Linda, Madame Marie-Josée Tchala, Madame Sidonia Siala, Mama Céline Kaba, Madame Marie-Josée Mafuta, Madame Grace Poi. Ba dédicace nanga na Mama Titi, Mama Joséphine, Mama Tina Sambia, Mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas Mama Christine Lonongo na système moko kaka ya bien. Wana na kobosa na pete Madame Vicky Mombonzo et pourquoi pas Tonton Héritier Yola. Voilà la famille, lelo na yeli bino ndeko na biso to comédien na biso na kombo ya dudu supu. Dudu supu kande na lobaki aza moko ya ba comédien. Mingi ajouaka na ye
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye penza pona lobiko na yo. Nini ezotungisa yo la famille? Maladie nini ezotungisaka yo na nzoto? Eza na batu mosusu bayokaka na kati ya nzoto moto. Ata soki batu nyonso baoloba keno malili esi ekoti, me omona ye na kote na yaza kaka moto na nzoto. La famille, contactez Gavker. Yo wana bandeko na nga na système moko ya bien, omeki mabota. Mosusu oke pa ya minganga bayebisi yo keno déjà âge na yo eza avancé, moyen obota eza te. Mais na ko recommander yo ka place moko na Gavker kuna solution matakita ya mabota na yo na système moko ya bien eza kaka ndenge ezalaka na Gavker. Bika na yo libela na système moko ya bien. Voilà. Kane to beta masolo, ebele ya batu toyokaki, tomonaki, TikTok epelaki moto. Moto penza ezalaki ya makasi. Mbutu ezalaki somo. Et d'ailleurs, il y avait même de ces personnes qui se disaient que non, moto oyo kosi la teti. Dudu supu akoya komi boma pamba. Parce que to mona ki pe vidéo mosusu ya Dudu Supu oya lobati ye moko keno akomi boma. Pourquoi? Parce que ba vérité mosusu ebimaki. Jusqu'à ce que ba yaki ko sala live mosusu ye na juju bio. Tawa ba sali live na bango. Na live wana ye Dudu Supu a confirmati ke abane ko bimana Dudu. Relation na bango ezalaki en distance. Andimaki. Bande konanga ezalaki somo ebele ya ba Congolais ba sepela na bango te. Ezala batu mosusu bakipaka na bango te, balobaki na bango ka keno eza vinae. Asala vinae. Mais ebele ya ba fan ya Dudu Supu ba sepela te. Et surtout tango akomaki na degré wana ya kokende kondima keno c'est vrai abimakana juju bio la famille. Ebele ya bandeko ya ba Congolais, ebele ya ba fan ya Dudu Supu ba sepela te. Il y a même de ces personnes oyo babandaki lisusu kolandaka ete. Pourquoi? Parce que bango bando landa aza comédien za mobali, normalement mobali selon Bible, mobali soki alingi ya bala, il faut abala mwasi. Mobala koki kobanda kobimakana moninga mobali te. Yango sala kike ba fan mosusu ba se retira na bango. Alors, bino moko boyebi musala basalaka, eza musala ekendaka na ba fan. Eza musala te keno kaka tika na sala, mais eza musala moko e dependraka pe na ba fan. Siko soko yebi kaka, ba fan na yo ebele ba se retira.
ezalaka déjà échec ya makasi na côté na yo déjà omoni ke non moyen na continuer lisusu na musala eza te parce que ebele ya batu se retira na bango to ya kovanda ka boye baye kopesa biso information ke non ndenge eza boye Doudou Soupu abeli na minute oto oloba kande na obeta masolo Doudou Soupu azobela aza bien te azobela bandeko na ngai yango nalobaki ke non na ye na sango moko ya mawa eza sango moko ya bien te mais eza sango moko ya mawa Doudou Soupu abeli azobela sikoyo selon ba source d'information ka ndenge yaka ba source lobi ke non ko bela na ye eza ndenge ebele ya ba fan ba se retira eza kaka après kondima ke non abanda obimana juju bio ba réaction abaninga mosusu bino moko boyebi ba stress ndenge salaka parce que eza na batu mosusu oyo babando zoyo en considération o babando zoye avec valeur siko kilelo autant ba moni ke non donc yé pas à la de côté yango esalaka ke ebele ya bato mona stress wana mutu akomi kokonda mutu akomi kobela na ba maladie mosusu mosusu oyebi te place nini euta ka ba stress tango ebandaka nde yaka kobota pe ba makambo mosusu na banzoto la famille Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga ba mapango ya koteka yango yo. Ba mapango eza nango moins cher na kin na biso. Donc soki oza na Kinshasa bakosa yo te. Ba mapango eza nango $350 ya pamba. Ebele ya batu nga na kamwaka. Ebele ya batu omona papa mobimba l'âge de 65 ans. Ti nenga aza na 65 ans bongo azalaka ta na lupango te. Surtout bandeko na biso o bakenda poto. La plupart de personnes omona azokola bongo azata na lupango te. La famille mundele azalaka mayele. Mundele penzanga na lobaka chaque jour azalaka mayele. Yeso ki azo sala aliaka azo tongaka. Tango azo tonga bongo eza pona ko préparer futur na ye. Mais biso bato a mwindo tozalaka ozo sala yo ezaka kolia na kolata. Oyebi ke na si na boti ta na kokola wana bana na ngande bakozwanga en charge. Papa mama yo pe ezala malamu mingi otikela bana na yo héritage. Yango ba mapango akoteka yango yo. Mwa lopango na yo osombi okomi kotongisa mwa malembe tango ozala na ba 80 ans ba 70 ans na bino yo na mobali na yo koki koloba keno to sala na biso descente to kende na biso na ndako na biso na Congo to kendo vanda to tika pe bana na biso libre basala makambo na bango ezalaka bongo yango bomona bana mosusu babali basi na bango baza lisusu na isengo na bandako mabala te. Pourquoi? Parce que charge nyonso ezaka na mutu ya bana ba mapango akoteka yango yo $350 ya pamba ozana lopango na yo okomi kotongisa malembe. Voilà. Tozonga na makambo na biso ya Doudou Soupu. Doudou Soupu azobela.
Tango kaka Juju bio ayaki koyoka keno Dudu Supu azobela Juju mbala moko ayaki kosenga Dudu Supu bolimbisi. Aye kosenga ye bolimbisi. Parce que boyebi kaba makambo yo. Surtout Dudu Supu azana bana. Dudu Supu azana famille. Dudu Supu azana belle famille. Bien que andimaki na ye na live. Ezaba makambo mosusu tondimaka sanko yeba keno makambo na osala ekobotela ba makambo mosusu. Suko après live wana, belle famille bake koyoka ba makambo wana, famille na ye ba koyoka makambo wana, imagine bana lelo baza bana mike. Mais ba maloba, surtout na lobaka ba maloba o to lobaka. O etikalaka sur les réseaux sociaux, etikalaka libela. Etikalaka libala, yo koki ko effacer na yo, mais na ba chaîne mosusu basi batiaka ngo. Au mona bana na yo un jour bakoli bakomi koyoka makambo papa na bango ba no sala. Babilo wana bandeko nanga memelaka ebele ya batuka ba souci. Nde Juju bio akomi kosenga ndeko na biso Dudu Supu bolimbisi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi totombola bandeko na biso ya ba comédien o basalaka na mboka na biso. Kanenge totombolaka ba ini edo ba mama ezenu totombolaka ba Geneviève totombolaka ba Omotola totombolaka ba Regine Daniel ya Nigérien ezalaka malamu pe ya biso moko to ya kotombola bango. Mais en tant que bana nzambe kande na lobaka Étoile Nines TV ezalaka chaîne bana nzambe bandeko nanga nga oyo Bible ezoboya nga pe na koboya ngo na motema moko. Bible est recommandé biso la famille. Mwasi abalana na mobali. Mobali abalana na mwasi. Na okende nango ka bongo. Kanenge nekona biso Dudu Supu andimaki. Ke abimaka na Juju parce que Juju ebele abatu biso nyonso toyebi aza mobali. Ata lelo soki alingi na yazala mwasi me Nzambe akela ye mobali. Ata soki bazaki na bolingo en distance, bakutana te ezaki ka en distance, directement eza bolingo. Balingana ki. Ataka ndenge Dudu Supu alobaki keno, nga na lingaki ye kaka po abando tindela kaba nga bambongo. Déjà kakoloba oui je t'aime, c'est fini. Échanger makambo nyonso. Échanger penza makambo nyonso. Je suis contre ça. Bandeko nanga, to luka Yesu. To yamba Yesu na mitema. Bomoni lokoso mbongo. Kanenge Bible yango moko yebisaka biso vanité de vanité, tout est vanité. Na makambo nyonso to sala. To yebaka keno jour na biso ya suka ezali. Ezana batu lelo, bazana ba million na ba compte na bango. Oto lobaka donc azozanga eloko te. Mbongo azana ngo soki alingi asala ba voyage lelo matakita akosala ba voyage. Soki lelo a décidé que non nalia soki nini akolia soki alobi ke lelo na lata penza elamba o eza cher mokili mobimba. Akolata ngo. Mais comme bino moko boyebi vanité de vanité. Tout est vanité. Touti na poussière tozonga pe na poussière. Alors mona batu mosusu lelo akufi makam nyonso mituka bandaku nyonso etikali. Nyonso etikali la famille. Atiki nyonso to mona lelo mindele belé. Bakufa batika ba million na ba compte. Ba million wana mosusu mona ba mindele mosusu ayebiki azokufa. Docteur ayebisi ke no kala mingi to ozokufa. Mona mundele mosusu azui kaka mutu moko boye soki mutu amusala na ye atikeli ye ba bien. Ba mindele mosusu omona na ba orphelinat ke kotika ba mbongo. Omona ba mindele mosusu na ba hospice de vieillard ke kotika ba mbongo. Ayebiki azokufa. Alors na makambo nyonso to sala na se ya moi. To tiaka na mutu. Ke ndenge eza boye. Nzamba koki kobenga nga. Aoki kobenga nga lelo to lobi. Soki Nzambe abengi ngai
nakoloba nini epa ya nzambe, nakoloba nini epa ya papa, nakoloba nini eza na bato mosusu la famille. Je vous dis, soki lelo okochange bizaleli na yo te, soki lelo okochange ndenge nini akotambola na yo te, la famille lifelo ezozela yo ekoyamba yo na pete nyonso ezalaka bongo. Lifelo ezozela yo ekoyamba yo na pete nyonso. Totika balokoswa mbongo, totika balokoswa mbongo, luka mbongo neti batu neti badudu supu aza deja star. Nga nalobaka toujours mutu deja soki kombo na ye eyebani na Kongo na biso, Kongo na biso ka ndenge toza boye, kombo na yo deja eyebani, bandeko nanga mwa eloko nyonso kosale kosimba. Pourquoi? Parce que kombo na yo eyebani. Okodi kofongola page na yo ya Facebook, après quelque temps babando futa. Okoti kofongola ba page na yo ba chaîne na yo ya ba YouTube, oyebi ke na obando tiaka makambo na nga naza na ba fan na nga ebele ba obando landanga. Lelo oyo tozala ba comédien ebele ba fongola ba chaîne na ba YouTube. Il y a de ces comédiens oyo bakotaka na bango kaka pona koya kolamba. Ba comédien mosusu ezala kaka kane bakindaka ba tournage a filmer na ekaba makambo ya tournage atie na chaîne batu ba otala ba préparation ba filmer na bango batie batu ba otala bango. Fin du mois quelque chose ekoti. De l'autre côté osala pe musala na yo, de l'autre côté kanenge bazalaka ba comédien bongo kande na utaki koloba bazalaka na ba fan na bango, izana ba fan mosusu o balandaka bango chaque fin du mois. Batia na mutu keno batu oyo il faut to wanotinde la kabango mbongo. Do bazana ba fan o batinde la kabango ba mbongo. Babiloko wana nyonso. Eza babiloko akotiaka en pratique. Avant sala mwa likambo moko boye. Oyo koya kokotisa yo pamba na lifelo. Okanisi nano lobi naza mutu na yebani. Soki na sala ta boye ekoki kosunganga. Kena kendomi kotisa na makambo moko boye oyo na okoka kobimate. Ezo sala pasi. Bandeko nanga bo sala partage ya video oyo ekomela ndeko na biso ye abela na ete. Toyebi ke ba souci wana nyonso ezo bota ba maladi mosusu ezaka ka ba makambo oyo ya yena juju. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.